état de droit. État de droit, on va se donner 5 heures. Ma bibi, si vous avez dit que ça piqué crise. On va état de droit. Hey! Ah, donc bon, ma bisognoso. On va ma relation. Basadanga bangoyeyo. Baena 5 heures. Babisi biloko. Bobeta masasi. Bangoyeyo. Bobeta. Bangoye babisi biloko na bisa ndaku. Basada miyibi bangoyeyo. Bobenga miyibi. Basada miyibi. État de droit, on va état de droit boye. Miyibi. Pour les gens malades, ils vont bibisa libanda. Quand on a bibisa malade, ils vont bibisa libanda. Biloko yangoyo. Baba kibisa libanda. Baba kibisa libanda. État de droit, on va le belaka ya boye. Baba kibisa libanda. Biloko sengo quand on a bibisa yeyo. Quand on a bibisa yeyo. Biloko yango bakangi biso pa. Bakangi pa baba kibisa libanda. État de droit, on est yangoyo balo belaka. État de droit, on est yangoyo. État de droit, ngoyo. État de droit, ngoyo. État de droit, ngoyo. Non, papa, tu t'as filmé bango. État de droit, ngoyo. Ça va le pas où on dit. Je pense que vous constatez comme nous, vous voyez l'immeuble Oyo-Malamu, immeuble à top pressing Papa Sola, on va bien à Jadobi Hotel, Yango. Et ça, à Kabambare, en diagonale, il y a lycée Kabamba. Pour ce moment, on va déguerpir Papa Sola depuis la Tongo par un arrêt de justice très injuste. Nous avons jeté un coup d'œil sur le dossier. Papa Sola est bien dans ses droits. Mais la justice a été mal dite. Pour une échéance, il y a banque, comme on a dit Sofide. Oyo, Papa Sola assis là, pour foutre un bon bango. Et il y a juste intérêt. La banque commence à multiplier bateau et intérêt. La justice avait déjà engagé un comptable qui a aidé la justice à reconnaître que Papa Sola qui a raison. À la grande surprise de Papa Sola ce matin, la police est venue pour déguerpir. C'est vraiment regrettable. Mokonzi Mboka Lobaki a la confiance et la justice n'a été. Parce que la justice Yamboka eza ko surna été à sala musala na ndenge sengeli. L'heure est grave. Je pense que nous devons tous militer pour une justice équitable en République démocratique du Congo. Eza Soni, Eza Mawa, Makambu Yaboye. Le juge qui a ces dossiers, depuis le matin, ba téléphone na union sezo le kate à Kangi. Ba imboka ba banzi ete ale misolo, il est corrompu pour que Arewanez a lolenge oe. Nous avons tous les documents, nous la presse, toutes les preuves entre nos mains. Nous allons les brandir pour faire rayonner la justice et pour aider les garants du bon fonctionnement des institutions du pays à faire rayonner la justice dans son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. C'était là Benz Bwanakawa, votre confrère Allo Peuple Télévision. Bon, le état de droit,
état de droit ngo basoda bakoti 5 heures babimisi biso biloko libanda koko biso piqué crise omona état de droit tokoboma a biso nyonso bobenga barelation basodango bango yeyo baye na 5 heures babimisi biloko bobeta masasi bango yeyo bobeta bango yeyo babimisi biloko na biso ya ndaku basoda miyibi bango yeyo bobenga miyibi basoda miyibi etat de gro ngo baloba etat de gro ya boye miyibi kokesana maladi kokobimisa maladi bozobimisa libanda biloko yango oyo baboki biso libanda baboki biso libanda etat de droit ngo balobelaka ya boye baboki biso libanda biloko nyonso yango kokola biso yeyo biloko yango bakangi biso porte bakangi porte baboki biso libanda etat de droit ngo nde yango oyo balobelaka etat de droit ngo nde yango oyo état de droit ngo yango oyo état de droit ngo yango oyo état de droit ngo yango oyo non papa sika tofilme bango état de droit ngo nde yango oyo tasama lobango neti yava boya botosa bao video basodango bango yeyo bakoti balongoli babimisi biloko na biso bango yeyo totefe nanga te bango yeyo basodango bango yeyo bayo basali desordre bakoti na senge babimisi biloko na ndako na biso bango yeyo état de droit ngo basoda bakoti 5 heures babimisi biso biloko libanda koko biso piqué crise omona état de droit tokoboma a biso nyonso bobenga barelation basodango bango yeyo baye na 5 heures babimisi biloko bobeta masasi bango yeyo bobeta bango yeyo babimisi biloko na biso ya ndaku basoda miyibi bango yeyo bobenga miyibi basoda miyibi etat de gro ngo baloba etat de gro ya boye miyibi kokesana maladi kokola biso maladi bozobimisa libanda biloko yango oyo baboki biso libanda etat de droit ngo balobelaka ya boye baboki biso libanda biloko nyonso yango kokola biso yeyo biloko yango bakangi biso porte bakangi porte baboki biso libanda etat de droit ngo nde yango oyo balobelaka état de droit ngo nde yango oyo état de droit ngo yango oyo état de droit ngo yango oyo état de droit ngo yango oyo non papa tika tofilme bango état de droit ngo nde yango oyo tasama lobango neti